Je m'appelle Mika Ilunga Moulanga Kapinga, la Congolaise. Je prie pour le président Félix Antoine. Je prie pour le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Maboko Pembe, le Seigneur est avec toi, faut pas avoir peur. Le Seigneur est avec toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Mbote tisubande kolanda te komo wapi esengoze anga komona bino nyonso ndenge bolingaka masula kitoko masula ba congolais lelo oyo biso nyonso biso na bino to beleki mikolo uti koleka après émission oyo bokoza bongo spécial Sidi Kivu to relaxer ba image ndenge ba kufi ndenge ba pied ba ndaku musala zo senga bino kuna même yo moko président de la République olakaki bana kuna nini soko ko mo konzi quand kokolo base ekolongwa Congo Kinshasa ekokoma kuna ekosengete olakisa bango makambo loba la campagne et salami kuna kimi ezate comme te betaka masolo euti koleka to yambaki mundele moko to yamba pe mama congolaise moko ya bien oyaki na makanisa malamu na mboka na biso Congo o to lobaki boye moko nzamboka lobaki ba congolais nyonso o bazana makanisa malamu bozali banda mboka yaka nango totonga mboka na biso elongo tolandaki biso nyonso asbel action et solidarité universitaire yaki ana mboka na biso Congo ezaki bongo accompagné par maman Julie Mubenga nande komoka mundele azaki belge balobaki ba koyede bandeko pour la santé na makambo tali technique mais comme to sala émission le kaka boité ezala ndeko moko alandaki biso na bokebi nyonso lelo oyo aye komona bandeko ya ONG wana action et solidarité universelle tous abon na bureau na bango bona na bokebi nyonso mbote ndeko mbote asa na ko ba kombo na Frank Selo de to yeba nini oyo ememio a à travers maman moko aidakanga spirituellement financièrement na ba peu de moyens na ye alandaki émission moko oyo amonaki bato ya asbel oyo nde asinteresaki mpe na cadre loko ya bai nde toyaki pa ya mama Julie Mubenga mpona koexplike problème oyo nga azala problème nanga eza nini na 2006 nazalaki victime ya empoisonnement ekreaki nakobenga yango panne na voie ésophageenne donc ce vous omona awa naza na canine moko opération babenga yango trachéotomie c'est mpona kodégager un peu respiration ntango naza étouffé mais pour ça ekanga mpe na voie ésophageenne donc ça veut dire que na biloko na mai na soyi ekomi koleka te et pour ça nakendaki na hôpital ya Kitambo bapesaki ngai pansement banini tellement kuna prise en charge eza bino makasi te nakendaki hôpital général et kuna baya kotianga sonde d'alimentation je peux sonde wana bamédecin bayebi babenga yango gastrostomie ezalaka mpona koalimente motu soki aza na baincapacité ya kolia na monoko c'est pour ça que nayaki na ONG mpona senga docteur Mwipata ke naza jeune moko boye nasali 13 ans na état oyo na passé adolescence nanga mobimba na état oyo il y a eu même des gens qui sont servis na état nanga mpona babénéfice na bango nakendaki poto nzambe asungai na grâce ya patron ya papa na clinique Saint-Luc mpona nazwa basoin approprié ntango nazongaki c'était pour kozonga sukuna na Belgique mais moto oyo apesaki bamoyen na bacontact nyonso wana alaki après akufaki donc okufa na ye ekufisi mpe biloko nyonso ndeti naza awa nakoya nanga na asbel oyo eza kosenga lisungi na baniveau presque nyonso parce que naza suna mutu te naza na eloko te naza mutu ayememi nga awa aza na mama moko atalanga kaka na TV info pa ya moto oyo alekisa nga na TV
Et puis ça qui est pas signé à comme Kosungangai. Et c'est pour ça qu'il y a un dossier nanga. On appelle ça Maman Julie. Pour y avoir vraiment ce qui est dedans. Ok. Donc on peut maintenant donc la première respiratoire. Il faut que moi on regarde le bon azala plastique dans nzoto. Aza mutu lokola ngai me tala kaka batamokili moteur mabe. On regarde le poison. Pour mutu ça poison. Donc il faut mutu là yi. Ba congolais, allez-y comprendre. Maman Julie, pour cette émission pour le laki la télévision pour le bikete boye na mbela makonza mboka kozia na makanisi obo fanda ki mingi na libanda mboka na lobaka er nyonso aza pari ba mama oyo dans nzoto kana za na poto miteme za kana kata Congo bo monaka ba image atambo na ba kisenso kuna asunga batu lelo aina makanisi oyo alibiki lelo eza avant ama je tango ya mbinde ko esa lelo ndengene. Eza vraiment pas si comment moi na biso jeune frère na biso je suis vraiment touché naza vraiment touché. Je crois que na okendeka à remercier docteur Mwipata Jean-Pierre donc nga mon pe nazali cofondatrice ya Asbel oyo en tout cas naza vraiment touché docteur Mwipata. Je crois que au tinda équipe mobimba ya Asbel a su a poto sala musala poto zana souci à côté peuple congolais. Alors toujours baka ebele mais ka o esali passe makasi eza baka mibale eza ka ya mwana na biso oyo esali passe makasi ya mwana na zui dossier oyo ay kotika dossier médical nae. Je crois que nazo promettre que toke na uti na suka et que équipe mobimba to komi wapi tokozana bango ba accompagner biso na musala uti na suka. Alors tokoya kozwa mwana oyo tokende naye et puis hôpital o basala ki opération na ba kozwa en charge uti na suka. Alors docteur Mwipata je crois musala o senga to sala na mawa o zanango pour aider peuple congolais tala mwana no yeyo kana ils vraiment très délicat moi nazoza na ko ata ko batena naza vraiment émotionné. Alors sans plus tarder na ko yebisa na Frank Solo à s'adresser na hôpital oyo basala ki opération wana à s'adresser na hôpital wana na français s'adresser na bango comme ça ba mona image oyo ba meka ko sala quelque chose mais biso Asbel oyo toujours moi en charge. Et là, on a toujours vraiment en charge. Maxolo oyo betaki ete ndeko nyonso waza bikakata na nzoto est compliqué bozi rapport à l'hôpital mort de la place en Congo ba biki non awa meba soigner ezate bozi na ndingisa boko cham ba moyen boko sunga ndeko na besoin traitement libanda mboka est-ce que pour nayi bande ko tuba na biso sikoyo akokende to ndengeni docteur mo partager pia ko landa biso makambo ngo lobaki yango yo na ka ndeka commande robot bo tela bande bandeko balinga kosala bandeko mabe tango yoko tela pino fandi place ozawana tano total non bien o kanyelo ngandeko no ndenge waze kwa lobaka soko le nyama robot ne longne même mutu tela mutu lingo sa le lutile la zamvi e longi robot na tela ndeko ninga kono place yo zali o vivre en paix o kozala l'est ndenge ni bandeko na ngai Maman Julie message ezapana va Didier merci la parole. Nanga na limbola ma mukebo pour te confondre ma qualité tous arguments clairs na bandingo o bazolanda biso batno so babi ke na poto soins médicaux est trop cher. Alors Asbel a su ezelo mo to bandemo si quelque chose fonctionner na ba propre moyen na biso moko. Donc mingi docteur Mwipata o yazali pe cofondateur ya Asbel oyo ndi mutazozo Asbel en charge. Alors et là on a zolimbola na bandeko ba olanda biso ba maladie ezebele ba cas eza différent. Alors biso Asbel a su et solidarité universelle tokokoka kozwa Congo mobimba en charge te po ba cas ezebele ba malade ezebele mais tokosenga na bandeko mususu ba o balingi ba ko se faire soigner na poto mingi to biso toko aider bango mais on va pas aider à 100%.
Donc bandeko faut bayeba ke eza na ba frère mosusu oyo bango moko bakofuta mais eza na baka oyo eza spécial lokola ka oyo donc bino moko na bino bato bozolanda biso oyo mpe motema etuti ye akoki toujours koyede mwana mama jili baprojet ya boye makanisa boye parce que nakomona ndenge mboka na biso kongo ekokende babiloko oyo eza ebele na mboka na biso kongo parce que motema mabe pene ezali mama jili est ce que bokoki kosolola mokonzi ya mboka te atiaka bamoyen ya nge bandeko bemo ebele bakendaka botali bakana bango bakinezwaka bato parce que biso awa na congo traitement ya kosoigne bato eza na niveau ya sei bokoki kosenga mpo mokonzi ya mboka te soutenir bino nakoki korépondre ya boye na motuna na yo nga en tant que mama nakosadresse pa ya mokonzi ya mboka te me nakosenga nde na mama Denise lokola nga nazali mama Denise aza mpe mama puis namoni ke aza mama moko oyo personnellement nayebi ye et puis nazo kosoutenir makanisi na ye pour moi naoba toujours que c'est une femme très forte, une femme très intelligente pour na komona ba action oyo makambo azosala. Alors lokola ye pe mama Denise aza na ONG na ye mama Denise azali mama ba mama bazaka mitema nde mona ba papa te joka soka monika oyo mwana oyo ekosala pe passe en tant que mama nga nazosenga mama Denise bo soki baka oyo boye ndenge lobi ke ezebele soki te me ezali ebele tozaka même na moko ya ba parmi ba médecins congolais oyo babima na mboka oyo à s'intégrer aza pe na polyclinique na ye moko oyo yebani eza na Charles Quint même ye moko président Félix ayebi polyclinique wana zoloba eza na avenue Charles Quint. Alors pona nini te kosangana ko ba se soutenir au monde baka voilà ba se soutenir so baka ya boezali kotinda mona polyclinique ya mwana mboka moko oyo azali congolais ke oli atokenda na ba hôpital ya Mindele. Alors nous avons des médecins congolais baza très compétents. Docteur Mipata a vendu ici maman la polyclinique na Charles Quint, c'est un congolais comme maman Denise, c'est un congolais comme président Félix Tshilombo Antoine Tshisekedi ou toujours soutenir Tilelo. Alors so ba ko tchaba moyen na bango, so ba ko tchaba moyen pour na ko aider population. Moi je m'adresse à maman Denise. OK. Nga za s'adresser à maman Denise pour na kotala bakaya boze belé ko tala ndenga ko tinda bato oyo na polyclinique ya docteur Mwipata Kabongo pour na Kabango plutôt pour na afoka ko aider ba peuple congolais parce que na polyclinique à Charles Quint on a plus de 12 ou 15 médecins. Donc spécialité nio surtout ezali kuna ba médecin nio surtout bazali kuna. Donc madame to soutenir peut être vraiment na mboka oyo asali na libanda ya mboka. Il est présent, il est là pour na soutenir, pour na sunga bakano surtout ya maladie oyo bakotindela ye oyo uti Congo, il est prêt à le faire. OK, merci. Ndeko ko pesa message na polyclinique oyo soignaki yo kuna na Belgique. Bah pas docteur Mwipata Jean-Pierre ou azapina ou alobaki na kata association Asbel autokosala a soutenir bandeko tout baza malade ou ba awa bakoki bangote ba okeli libanda mboka. Je demande au docteur Mwipata, je suis un jeune de 27 ans qui a perdu presque son adolescence depuis 13 ans et je demande pas totalement une réparation mais une moyenne de vie parce que je ne peux pas rester comme ça. Viens écouter Maman Julie, je vois que vous avez un amour pour votre pays et cet amour je vous demande de le manifester sur moi. Pasteur, docteur, parce que ici au Congo, on n'arrive même pas à faire le pansement, parce qu'il faut faire le pansement tous les jours. Et tout ça que j'ai, ce sont maintenant des adaptations. Ce n'est plus comme avant, comme j'étais rentré en Belgique. Et s'il faut parler pour les cliniques universitaires qui m'ont opéré. C'est quelle clinique? C'est clinique universitaire de Louvain, Saint-Luc. Oui. Qui est en Bruxelles. Et je demanderai que j'ai été opéré là-bas, une opération très dure, mais qui n'a pas été finie. Et j'aimerais bien que quand le docteur prendra contact avec vous, que vous puissiez lui donner une réponse favorable.
ça va contribuer à une survie d'un jeune homme. Et j'ai eu ce cas, ça fait déjà 13 ans, j'en ai maintenant 27 ans. Donc vous voyez, j'ai passé toute ma vie avec ce cas, presque toute ma vie, parce que c'est depuis 2006 que j'ai eu ce cas. Ok. Beaucoup moins dans ma caméra, depuis l'âge il y a 13 ans, à ça qui empoisonné. Mais évitez, est-ce que vous pouvez expliquer nous empoisonnement côté que nous avons dit? Tu vois qu'il y a un coup, nous avons justement dans la qui comme la coca et après nous avons un déplacement mon cas pour nous accompagner coca dans un baigné mon goût. Et tellement tout dans le pango, je pensais même pas que mon toit ya pour ça la pour bébé sabilo ko sucre dans la commune. Et quand je suis rentré, un coup c'était grave. C'était vraiment grave. Et quand on est dans l'hôpital, c'était ce produit qu'on appelle l'acide, qui a vraiment détruit mon œsophage, ma voie respiratoire. Je respire difficilement, je dors difficilement. Donc je fais tout difficilement parce que, vous voyez, des corps étrangers, ce n'est pas que ça, il y en a encore ici. Donc c'est un peu ça. Voilà, vous avez la commune. Dans la commune Angalima, c'est juste tout près où on va dire la camp Mimose. Dans le petit de découvrir mon tassela ma caméra. Bon, tellement Kaizaki, tellement Makassi, mon père n'a pas voulu d'abord chercher à savoir la personne qui a fait ça. Il avait d'abord voulu sauver la vie. Et quand on est parti à l'hôpital, on a vraiment pris du temps. Je fais au moins 2 ans et demi permanent à l'hôpital. Je crois qu'on ne serait pas ensemble ici. Okay. Paix à son âme, le patron de mon papa, qui s'appelait Fumagalli, c'est un Italien. C'est à travers lui que je suis aussi en vie. Parce qu'il a donné ce qu'il fallait. Il a fait jouer ses contacts à lui en Europe. Et c'était comme ça. Message de nous repris ça, la présence de mon awa, na euro transmettre docteur Mouipata Jean-Pierre. Bon, message na repris ça non pas naie. Biso Asbel assis solidarité universelle. En tout cas, biso to qui m'a battu maladie. Nous tous allons au poli partiment quoi, aux allons ndenge. Donc pour nous on est toujours ensemble. Au hasard moi en abisso. Donc bien que ndengi malgré l'état où Azanango, moi je l'aime, en tout cas franchement je l'aime, mais comme Nzambe, et puis amour oyo Nazanango to Asbel o Izanango pour moi na oyo, eza amour moko ezota na CMT manabiso. Ngai eloko na kolbaka na docteur, ngai naika ko sala oyo senga ngana sala. Alors nakutani na misala o to sali awa, nakutani na bakami balé, eza mama moko bomonaki balekisaki pa ya nani na émission ya Dani Bokombe Tsunami, maman wana aza na mabele akomi na mabele 50 kg. Donc eza baka oyo frappé ngai oyo penza na zion na motema na mobimba oyo tokende bango tina suka. Docteur Mouipata, je crois que Asbel oyo to créer ki yango pona ko aider ba malade. Alors dossier yango yo na zoya nango to komati na hôpital wana na Louvain. Donc comme tu as Louvain, car au toke nango tina suka toko moi pi ba accompagner biso. Na osenga na bande ko na ba congolais, na zo senga na mama Denise, moi no yo kolia neza pasi, kolala neza pasi, makambo na ino surtout eza pasi. Biso no surtout elongo to soutenir moi no to aider et que to pesa quand même vie na moi na oyo lelo akoko botate azande ngaza boye. En tout cas maman, je pense que elle est Holandaka tokomi wapi équipe ya tokomi wapi okolanda émission oyo elongo to meka kosungana mwana na biso oyo poke tozongisela vie na bandeko mosu ba congolais bazolanda biso papa Willy Kabula, mama Lydie Mulula, Kenge Kerian na Denar Mapolina bakaya boto sola ramona yo pona ko soutenir na yebi ke oleli nanga Mapolina na yebi bien
Maman Lydie, il habite au salon. Bon, mais pour soutenir moi, nous, Azan et Laura Oliate. Et ça, maman, mon papa, qui a besoin de ma bonne caméra, il a soutenir une pauvre maman. Collé à moi, nous, au déplacement, on a un débaillé pour le capsuler alimenter, pour bailler quand maman. Alors, on a tous 5 abino. Maman Lydie Moubila, chef, policier à Hollande, Willy, Kaboula, moi, na yeyo, tous on a moi, nous. Si avant que Asbel, Asa la démarche pour moi, nous avons voyagé, il faut moi temps, il faut un mois, il faut 2 mois, tu évites ça, dépend de mboka na biso, pour éviter de la rakuna. Mais collé à moi, nous, comme l'année à ma, ça passe. En tout cas, bah comme on a tangi wana, mais que tu bêtes à ma solo na bino, bon nous avons aidé moi, en tout cas, merci mingi na équipe à Tokomi wapi, ndengi bozala toujours wana, nzamba pambola, vraiment Tokomi wapi. Ça va dire que tu bagarre là, c'est plus sur que merci de quand me repasser sa numéro. C'est pas une base parce que ndeko to so to fana ndeko bolo. Donc ndeko na zoma ndeko ndeko au moins de ça film ndeko robot. Ndenge ndeko azali. Donc respiration. Donc si vous avez une émission ça vous avez dans des nyoka. Donc ndenge ndeko zo pour vivre. Hein? Bon comprendre ça différent na biso. Mais to forcer à loba pour comprendre que tu es ça aventure awate. Et puis tant bata action et solidarité universelle par le même makambu. Ezali makambu sérieux. Ndeko ko pesa numéro soki ba ndeko ngazwa yo moko ba comprendre que eza vraiment yo na kombo na yo caméra bay kombo na ma Franck Selo contact nangeza 089 88 40 930 Mandela 089 88 40. OK bandeko balandi to komo wapi to komo na suka bo tukola ba image bo kolanda ko circuler wana ndenge nzoto na izali bozomona omoni yana biseki no mokolo wana batuta katolo te mokileza nzambe donc biso tuto abatu tala ndenge mutu akomi bongo yo mtu za normal nzamba peso mo makoki mwa misolo kaka bayembaka o ndeko bayemba po deja mingi bakoyemba bayemba batu wana na lola na bible place moko to bakomisa bazoyemba yo nzamba akoyemba yo okota lola kosala verset moko te makambo ko kosala na vie un jour ba témoignage loba boka mosala ba Lazare te na bible to mona kabino boloba kape mingi bozana amour ya Congo yangoyo ka ekweli biswa même ngambo ko sona na makoki kutu nga za lelo kana ko ba note na simbie botina aéroport Angile to keso na Belgique na Saint-Louis makambo si la malamo parce que to ko loba pour la message pour le message et ko sala bien te na motema pasi omona muto to na différence à âge mingi te na ebisi bilo nga zo feta anniversaire na lelo mais ko tala nga na ndeko te na différence à mingi te nga na boti déjà mais ya boti oyebi ndenga za bona motema nazo kanisa pe nini po aza mutu il fallait tanga classe asala azala pe ba engagement ko la onga na za dawo mais comme les capacités on sala bilo ko pour nini yonde ko za motema mabe ni mona bato 13 ans tala ndeko mama ko ba 13 ans ndeko za ko na ngalima soko na mimozo ko sala makambu yo salaka ndeko Frank soko za voisin na bino soko pe mino lukaka pa nete mona 13 ans bandeko non na passe na motema tikete kimia nzambe ezala maboto na bino peut-être mkomalo